Batata bamama bandeko na pesi bino mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda biso toza lundi 26 février 2024. Voilà, donc premier numéro ya poso pour na Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde yango esi bandi to silisaki poso eleki to bandi poso ya sika to sengi na kolo acha biso maboko biso bana ya Congo acha biso maboko surtout na oezoleka na est ya République démocratique du Congo kolo zana na biso po tozwa makasi ya kobengana monguna oazo tungisa biso na est ya République démocratique du Congo. To bandi poso ya sika ami téléspectateurs encore une fois boye imalamu na le meilleur championnat du monde la Liga Canal Presse yango yo esi ebandi. Soki boko sepela na yango bopesa merci na équipe technique namoni Koupar Bola, nous na caméra. Rodi Pazali. Rodi, maintenant il va rater sur la caméra. Ou bien il y a Vandi, je ne sais pas. Voilà, Rodi Louadio, na mon niveau en bas à mon Barumbo. So mon Rodi a bandi ba raisonnement tongo bo c'est qu'il y a un problème. Voilà, na mon Serge Makoso mo na Congo central, na mon Samson Ilunga mo na Kasai, na mon Pati Sumbu, na mon Lisusu Gimpu tous les gars maestro, le sélectionneur français Didier Deschamps. Alors, merci. Merci. Vous avez télécommandé Torobaka, Bocha Pemeni parce qu'à cet instant, ailleurs, il n'y a absolument rien. Alors, rien du tout. Tofungoli Santiago Bernabéu, Tofungoli Camp Nou, mouillons les maillots, mais évitons de confondre vitesse et précipitation. Bouye Imalam. Alors, Banaya Suisse, Bazana marche, Moko, samedi 2 mars 2024. Rendez-vous na 12h na place des Nations Unies, non na place des Nations, na Genève. Marche Moko, marchons ensemble pour la paix en République démocratique du Congo. Donc le rendez-vous est pris pour le samedi prochain, 2 mars 2024, na 12h na place des Nations, na Genève, na Suisse, pour la marche Moko Rosale Makuna. Marchons ensemble pour la paix en République démocratique du Congo. Et ça, bon, collectif Bana Suisse. Voilà, collectif Bana Suisse. Ndé va organiser marche wana. Marchons ensemble pour la paix en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris le samedi 2 mars 2024 à 12h à Place des Nations. Merci. Na Joël Bouloba, le grand Yakuza, Ndemuta Tindelinga Yaku, Omoni Natangi, communiqué na Suisse pour la marche. Yaku Natangi, merci. Yomto Tindelinga, message Oyo. Natangi Yango, Ndenge o Tindi depuis Londres. Nabanzi que Mokolo ya samedi 2 mars, Bana Nyon, surtout Europe, Barosalawana, pour na marcher pour la paix. Na République démocratique du Congo. Merci Nabao Baolandabiso aussi. Déjà, il y a un invité. Ouais, beaucoup de déjà, Rodi Louadio. Alors, merci na Gilles Boniaf. Baolandabiso depuis la Côte d'Azur. Merci na Thies Konvoula. Merci na Fiston Tété. Merci na Audrey Zam depuis Saint-Étienne. Merci na Percy Ngamboa. Merci na Salon Céline au London. Merci na Paul Mbala, merci na Pascal Kigoma. Olobi son na TV zo bimate Samson. Ba téléspectateur ba lobi problème à son hein. Veuillez vérifier s'il vous plaît. Ah bazo komelanga ya. Loris ah ba biso eza bien hein. So eza bien de konangai Pascal Kigoma. Ba lobi so eza bien. Merci na Paul Mbala de Hollande, Loris Kitenge, Honoré Lulendo. Toujours fidèle au poste. Alain Ngunga depuis Lubumbashi qui nous suit. Roger Kiala, merci Nayo. Dadi Lulendo, merci depuis la place royale Nagombe. Merci na Olivier Koulazite. Merci Bruno Makakala. Merci beaucoup Guilhem Pakou. Merci Dani Katondi, Nikim Paye. François Matin Zola, Nikim Pai, merci depuis Autriche. Maison Voama, Gabi Shonga,
na Kingabwa, Bozolanda, Bisso, à trois Boza Ebele, vous qui êtes éparpillés à travers le monde. Merci na Pierre Koumassi. Depuis commune à Barumbu, commune à Bavé, Ambata, moi na Barumbu, Pierre Koumassi, Oza Kolanda, Bisso, Roi, na Pessi Ombote. Voilà, Boza Ebele, Boza déjà scotché, au Bozolanda, le meilleur championnat du monde, la Liga Canal Presse. Joël Gamazani, Anazako Lukayo, Joël Gamazani. Alors, merci. Alors, amis téléspectateurs, le lot a débat, Farafara, beaucoup de monde a invité Kalamingite, beaucoup de monde a invité, Bako Kita, on a plateau, Baso Benanan Beauté, Netro Banalingal, va inviter Bao Benda Beauté, Netro Banangatala, va projecter les alliés, il faut Benda Beauté, Makasi, Moubenga Kalala, Napesi Ombote, Patrick Kochimanga, Napesi Ombote, merci. Nabino Dion surtout, Bozan a raté, Kolanda, le meilleur championnat du monde, la Liga Canal Presse. Est-ce que les invités peuvent déjà me rejoindre sur ce plateau pour tout banda na bandi, basana vestiaire, basi babendi ba beauté na bango, sikoyo, bazo bimawa, pour tout banda, ma solo na biso, ya la Liga Canal Presse. Germanoble, Kitambala Leta, bonjour de Gozulu. Merci. Soeza Makasi, ah voilà. Nelly de Genève, Tokozala na place des Nations, na Genève, merci. Didier Mbadou, depuis Bruxelles, merci. Alors, Jean-Pi, dit Vinicius, Kabila Forever, Ginon Petch, na Pessi Ombote depuis Paris. Vous avez séjourné à Paris, Ginon Petch. Président Asbel Kabila Forever, na Pessi Ombote depuis Paris. Aujourd'hui, Nabiso. Jean-Pierre Vinicius, Mbote. Mbote na yo Kulutu, Mbote longo na ndeko toko kabola na ye likanisi na gondongwa na longo bana na ekolo. Kasitika ngai bome mesano na tombela ba imboka, banso bisika ba kolanda biso. Jambo yeno batoto ya Kongo, Mungu wangu anubariki. Bwana beno bampangi ya Kongo. Wetu au bana betu ba mukongo wa mungalata mukalenga wa mujulu atambe kunwa funya vidie mukulu anutwe vwenvwen Kulutu na sepeli mingi nengo bengi singa na tongo na lelo makamoko sosolisa ba imbo kali mingi na pesi oka mbota pa. Voilà, merci. Alors il y a Loris Kitenge à Salibino remarque Loris Kitenge a ebsinga binde kozulu ba invité il faut ba yaka avant pour que ba benda ka beauté bazo biso ba supporters na retard. Voilà, babi dorboya avant comme ça bobendi beauté pour vous tout bon en retard. Alors, Daniel Kabeya, machine ma politique, IDPS. Boni. Bien, merci na invitation de Kozulu, mais mbote na ndeko nanga wa en face autoza na école plateau. Mbote na tata mo conjoint école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbote na mon secrétaire général Wazale informateur na PC Mbote Eskazali. Voilà, il est là. Daniel Kabeya. Comment on a dit Daniel Kabeya dit machine ma politique. Les lois à match avec toi quoi. Machine ma politique contre Vinicius. Donc les lois et ça a bien mis. Alors parlons de Kinshasa. Vinicius. Quel genre de gouverneur importé robot il y a gouverneur au biso photo sur Kinshasa. Pour l'élection ça je crois en mois d'avril hein, si je ne me trompe pas. Kulutu esengwali makasi mingi mikonza oyo kotia kotalisa ete olingi pe kolo. D'abord na pesi yo merci ndenge pe ba imboka ba sepelaki na pesa yo na landaki na TikTok na YouTube balobi linik mutu atunaki mokonzi ya mboka motuna oyo elongo bani eko sala débat makasi ba journaliste belé ba ki ba flatter ba kendai ko tuna miktunde ko sepelisa yo tunaki motuna oyo et kangaki mokonzi ya mboka kao mais to moni pa pesaki biano ya malamu te. Question wana ezali question yo eko na lolenge ezotambwisama ya ville ya Kinshasa. D'abord naza na profil te ya bato yo ba postuler bato batalisi bilongi na yebi bango penza mingi te pona ta la profil ya nani yali malamu profil ya nani yali mabe. Pour t'aider il y a déjà qui se sont s'annoncer déjà. Il y a Diabanza, il y a IDPS, Jekoko Mulumba,
il y a IDPS Toyokina Ada Bombole Vidi et Chimanga Deo Kasso. Déjà ceux qui te bandit diabanza 0. Oh, parce que biso baimbo kato kondimate moto ya okamba ekolo biso toyekola ka gembenza na moto ya lisine ya kolakisa éducation mala moté to ki voyou to ko sepela te bana na biso baimbo ka bamona mokondia kamba Kinshasa na bambenza na motu pe moibi ya machine batanga ki bakombone parmi ba voleur bana ba bourage ba irne oya mi balé jekoko mulumba moto atambola ki na ndoki akozangisa pe kindoki te bango mi balé na Jantini Ngobila moto mala moalité en tout cas yep 0 yesengela ye ayebela akende vidie chimanga batu musuba zaka na soni vidie chimanga fazala na soni ya makasi vidie chimanga zali parmi ba moko ya ba conseiller oyo ba tia président de la République na BRR oyoki ti lelo bazo continuer ko tia président na BRR au article 110 de la constitution lobby celui premier ministre a démissionné kamata zongi sai président de la République binga na tuna ki ba juriste c'est wapi ya présidence banani ba conseiller nde ba vidie chimanga likopembeni ya chef de l'état akoki kopesa conseil ya malunga te vidie chimanga zala ki conseil ya chef de l'état eloko ni na sali eloko ni na pesi lokola conseil important je le mets à défi moto na bango ya lia ayebisa ngai conseil ya vidie chimanga moko apesa na présidence de la République chef de l'état sala ba imboka lokola biso ba kongomani tozo esengo to mona kitoko na mosala na na présidence comment bato baza malonga te bo ba médiocre bazo silangala te comment yoko za la médiocre na gauche alors longo kuna oya kolobaka na okoma malamu na droite non vidie chimanga atikala ko sala mosala malonga te na présidence de la République a reçoit pesa président de la République conseil ya malonga moko te parce que conseil à présidence a occupé koya kotel s'appelle gouverneur so ga tambu samabe donc na yep 0 mais Ada Bombole ali moto aza déjà ménopausé politiquement bazali bato yo na ndenge ya normal batika pe nanu papa bakombo wana ya dialogue inter-congolais koya koleka na ba Saint City ko matati ko kene na ba table ronde batata wana batika nanu finalement biso to sala tena moko yo de gozulu biso to kotia ka batato yo avandi azosonga Ada Bombole na opeso conseil sikozali vanda papa soutenir ba musicien moi mbongo zui mela café mela moi vin tika pe biso ba jeune to postuler to pesa pe moi makanisi ya sika pour problème toza na ngona Kinshasa ezali bo moto ko kamba Kinshasa malamu phase à l'opposant wana qualité à liboso parce que opposant soko sala musala mabe akobanga mais ba s'annoncer te ba opposant pour na toko s'annoncer ndenge nini soki président de la République atanga la constitution te akenda rande ko tuna akocha biso na ba confusion biso foto ko kote sika président de la République ko atanga la constitution o akenda ko tuna te ba juriste o boye bisanga ya te il faut to kende na élection oyo président de la République ndeko Zulu ayebaka nani akotaka na mboka nani akotaka te qu'est-ce qu'on fout la lobby qu'est-ce qu'on fout là l'adoption depuis Paris à lobby ndeko Zulu profil il y a bien pour na gouverneur Sengeli azala compétent et puis azala mwana yakin et puis ayebaki bien wana profil nangai na poni profil wana ya kimwana kini na nini ngana mona yango 0 soko lingota la bana kini bien ndenge bazali na ndenge basala makambu kota wosho na 16 lekana kimbuta bakulwa na peso mona bana kini musala ba osala na Kinshasa sokoti nyangwe ba 18h okoti kapela okiti mwa banzela ba mopono o mati cheche wana komona musala ba kino ba osala profil ya kozala kino pono zala mokonza mboge zalite profil ezali moto oyo azobanga eloko ya leta moto azali na bolingo ya mboka moto azali na souci moto pa tangi classe normale moto pa vanda na Kinshasa kinote papa kinote Jantini Ngobila kinote omonite kikino na ye memeli biso nini Félix Tshisekedi kinote kikino na ye memeli biso nini entre ye na villageois na biso ya Kabila na ye kino
wapi moto biso toko voter. Ça veut dire que eloko koloba ezali awa nde naza otalisa yo opposant a ko gérer malamu. Pourquoi akobanda kobanga ayebi ke ngane nazali asuna salika ka mbulunga na pa babwilingai. Mais bato ya majorité tango bazo gérer bazo banga biloko à l'état te. Loris ki tengalobi na tuna yo, tuna Vinicius bango na PPRD tuna Kabila forever. Baza na candidat gouverneur te. Ngamoko na Elia. Ya moninga te. Ngamoko na Elia wa très compétent. Problème na ngai ezali ke nazomona kokende ko travailler na président de la République azanga constitution. Président de la République azo sutuka lobi kankonde nda memaki bango ngana yebaki te. M23 ya vandi président lobi ya yebi bango te. Mais ndeko Zulu nazo bisayo. La sécurité est la tribu de la souveraineté de l'État. Ceux qui chef de l'État zo yebate nani azokota nani azobima. Lobi nga gouverneur akokola tsanga bernda ko molati sakankonde. Nani wako ko inviter mutu au talibanda musika aya na Kinshasa wa sans que président de la République ayeba et puis alobi bavanda ina ndenge na bango. Donc profil ya kozala lokola gouverneur ya ville ya Kinshasa, la première des choses il faut à moto oyo ndenge na zotangela yo d'abord azala na bolingo ya Congo ayeba Kinshasa pour est-ce que on peut pas faire rêver les Kinois. Tokoko so ba gouverneur ya ba Trump ya ba Mole Kanzula mate. Ya ba Trump ya ba Kabaidi wa Kabaidi. Voilà. Ya ba Trump ya ba Kisombe ki akumwisi. Voilà. Soki baza ba mama na ba Trump ba Nzuzi wa Mbombo. Voilà. Ba Koima Futa. Voilà. Est-ce que cet oiseau rare azate pour le moment na Kinshasa? Akozala ndenge nini? Akozala ndenge nini? Bato nyonso la pembe na bokonzi mboka ce sont des mabumbuistes. Mabumbuistes c'est-à-dire bato balongola cerveau bazwa libumu ba matsa na mutu. Bato ndenge wana bakubima te. Bazuzu yo mbombo bato tangi bato maele mingi bazaka na bolingo ya Congo parce que tango moto azokoka kobongisa biro na ye moko te. Liboso ya biro na ye moko te. Bongo le reste ya bisika mususu kobongisa te ndeko Zulu. Apa kobongisa te. Le kana liboso ya 10e mairie est-ce que babongisa parti présidentiel? Le kana wana otala bosoto yali. Ah, bon, donne un exemple. Olobi limité to liboso 10e mairie. 10e mairie. Omoni ba parc était. Nazolo ba 10e mairie bureau ya Kabuya informateur. Donc salité zo banda liboso ya parti politique ya président de la République. Bongo siko soki exemple zo bandela wana. Pour le reste to kozela nini? Yango nazo bisayo ke profil ezali boye moto na bolingo ya mboka, moto za na mayele, moto kobanga eloko ya l'État. Moto te bako pesa responsabilité à l'État a combiné bakende koyembele ngobila. Tout ça c'est fini, basta. Omoni tiseke de travailler na batunyo so même moto malonga travailler Jean-Pierre Mbemba. Na critique ka même lelo na pese longonya. Okomona so ka déjà libanga Jean-Pierre Mbemba na nzembo. Okoyoka yango te. Osoyoka déjà Jean-Pierre Mbemba na théâtre. Esoka Jean-Pierre Mbemba na concert azobina. Et ce coup Jean-Pierre Mbemba na mama bako pesa na bipwepwe na miso bato bako tala bato ba yebi ke responsabilité à l'État etambolaka na en dessous de la ceinture te ezali na bato bazo zwa motu bakitisi na se ya ceinture ndi en public azo bana ete pesa mama bize il paie apesi kitisa $, au kitisa te pesa mama bize apesi mama bize confusion wana ya kozwa eloko ase ya pantalon ko matsana motu nde memeli biso mbulungana na mboka yangwana na kosenga na motuna no ya liboso mokonza ete tokamata moto oyo ayebi Kinshasa moto azana bolingo ya kobanga mboka kobanga eloko ya l'État moto oyo akoyeba ete biro Kinshasa za lokola lopango na ye abongisa yango ndenga azobongisa Kinshasa ndenga abongisaka lopango na ye moto wana nde tozoluka oiseau rare ye wana. Mais ce qui kaka kozela autour du chef de l'État ba vidie chimanga c'est 0 et 0 et 0. Merci beaucoup. Maintenant l'antenne Daniel Kabeya machine ma politique oyoki mutakabila nenga lobi Kabila forever alobi pona ye gouverneur il faut à la moto a yebi Kinshasa il faut à la moto a yebi Mibeko il faut à la compétent il faut à la namour à Kinshasa pona yo olobini. Merci beaucoup Ndeko Zulu. Même temps d'antenne. Merci. Nayebi ki l'air na landa kandeko na mona kondire alobaka biloko ya malonga mais lelo nazo trouver 0 na kati ya biloko ya zolo opposé mutuna
très sincère. Au tourner au Ebisque Ndeko, tu as besoin parmi les 5. Neno Yozo proposé à Koki Kozala, gouverneur et à ville-province de Kinshasa. A proposé à lobby Yemoko à sa candidat. Yemoko à lobby, Yemoko à se contredire, les sous lobby, tenga la cause à la candidate, puisque mon toit a un sommet à l'État, Azali Kotosa, Bébé Côté. Merci beaucoup. Avant, na yanolo na motuna ndeko Zulu, oui, na ko sepelendenge ya simbi stilo, pona banda ko corriger e kolongola babusoto. Oyo ameki koleksa na plateau. Ndeko na ngai toza tongo. Tongo ezalaka mémoire ezalaka un peu fraîche. Et alaka pio. Mais nazo comprendre te. Olobi Félix, président de la République, président ya ba Congolais banso, oyo zolinga otuna ye makambo ya ba M23 lelo. Ndeko, l'herbe signaka ba accord na 2013. Okoyebisa biso ba accord obo signaka? Okoyebisa ba Congolais pozo bima lokola mo centre. Okotala ba Congolais bien na misu na lineta vie claire olati, oyebisa bango ba accord bo signaka na 2013 na ba M23. Bo signaka, boteka mboka, boteka mai, boteka forêt, et loko etikala boteka na basi na biso. Yango tango zoya na télévision ko kanisa teke batu nyonso kutanaka na bango ba yalindenge moko non. O se renseigne te lelo za devant machine ma politique. Olobi likambu ya 10e rue. Soki otali 10e rue parti présidentiel. Est-ce que so moni atabu sototo so moni atali titi liboso ya parti. Bato ba kolanda. O ba ole kana babis. Mais le bazar tumbambo wana. Non pas cette information. Yo tango lobi. Ah information. Non, Vinicius. Tango lobi avana Guinée. Précipitation. Kozanga ko puisque oza d'abord na parti politique ou to association moko oyo muntu na no azana expérience te. Nde ko wana autorité morale na yo wana. Yango wana confusion za nango moya peso matière ya koya nango ezalaka te. Ngaba pesa nga matière te. Zana kimia te. Yonde ba pesa. Olobi 10e rue et Elina Busoto ezali boy. Bino botikala ko somba ta siège à parti. Siège na bino pe perdre des awapi. Ba auto tchele bino bino ko libandati. Na soni bo sali 18 ans. Bo sangi place ko cha parti politique. Oko senga ndeko Zulu pesa ta image moko ya réunion ata dans 2 mois ya réunion ya PPRD. To yebisaka bino boko limo. Ngoni nde bolimo. Botikali kaka koya na plateau. Bozape mingi te. Ezaka kayo. Na comprendre yo ndengo zoya. Ndeko. Olobi lisusu. Okei musika. Ya kolobake Kabila na Fachi toko voter nani. Yo oko comparer Fachi na Kabila. Okoye bisangai na 1996 1995 Kabila azalaki wapi? Azalaki ko vanda wapi? Azalaki ko sala nini? Okoye bisa ba Congolais. Mais et pourtant oyebi vi à Félix depuis ba ane na zolo bawana. Oko comparer na Kabila te. Tala ndenge ozoya ko comparer awo. Ozozo muntu utazamba. Na muntu ayebi savoir vivre, savant. Bénédiction pour la Congo. Ba Congolais. Ba sengi ba lobi pesa mama biz pour na yo lokolo pesa ka mama bizite. Yo moni yango mabe. Banda lelo zongela ko pesa mama biz na ndako. Soki ozali ko somba chiclete, somba chiclete o chaka na mloko poso leza la malamu pesa ka biz. Po yo lokolo moni biz facha pesa ki mama ya la ki mabe. Pona yo. Mama réclamait et pas à maître tango azozo ngao appel so biz. Soka pesité démissionner na ndako wana. Ali mobali malamu te. C'est que déjà démissionné tazo échoué. Yo moni moi ça na démissionné. Olobi batuni yo makambo ya ville province ya Kinshasa. Ozo ya okamati Jabanza. Olobi ke Jabanza yibaki machine. Est-ce que oko démontrer ndeko Zulu ki moyibi ya Jabanza na machine?
on a quitté pensa image que Diabanza salaki na machine. Pona nini bino bakabiliste. Bino bakabili. Na comprendre yo, na zo comprendre. Et donc yeso sala bino et ça soni ya bato bakoya likolo a vélo. Yo zanga soni na mona ka yo zo défler na ba plateau de télévision makasi. Olukakanga penza omoni na peso plaisir. Na lobi ça dit defeli na moto revaro débattre naï. Ça dit na peso esengo de résoudre ba futa non Vinicius ozo lia eta. Ngatikali mutu moko babengaka Félix bango suste Vinicius ozo lia eta. Machine ma police. Donc à revara nenga. OK, s'il te plaît. O futa ngambongo na. S'il te plaît, OK. OK. Bandego, vous comprendre le niveau. Bah, tant que ça va, tu as ma machine, faut comprendre. Au moins, joueur de l'eau, bottine les eaux longues na terrain. OK. Il y a kanista qui a kokutana, na ba joueur na ya mesana kokutana na bango. OK. Ndeko. Pardon. Olobi Diabanza yibi machine. Diabanza sali boy, mais ça na ba preuve te. Eza ndenge na bino bato ape perde. Eza nango ndenge bo mesana ko salir bato. Bato nio likambo ya Jekoko. Oso démontrer que Jekoko na bango bazala na likopa moko na ngobila. Mais yebisa ba congolais que Jekoko a travaillé combien d'années na Argentine ngobila. Ayeka a sali nini. Il démontrer. Na uti ko mona yo avant-hier ozo kanga photo na place ya Wineri. Ozo bosa na que Jekoko muto asali yango. Na uti ko mona yo semaine passée na Gambela ozo tala ozo filmer ça filmer ni et lelo ozo bosa na ke ba fruit ya Kabila o atike la biso o bas autant na vision à Félix Antoine Tshisekedi ce sont parmi des Ngubila là Ngubila uchi wapi Ngubila uchi wapi ça fruit na bino pepe c'est quoi ça wapi zala na kimia auchi wapi zala na kimia trier 2 minutes 30. Na lobi boyi. Auti wapi za wapi? Ozolia 1 minute. Te. Bila uta ni wapi za wapi? Vinicius. Bacha uta ni wapi za wapi? Batu balobi zala. Batu balobi zala calme. Ebele balobi zala calme. Vinicius. 2 minutes toke. Ba fruit ezali toujours ba fruit ya PPRD. O lelo tozali konvivre. Ndeko pona kosukisa na toletage puisque na kosokola busoto na kozwaka 1 minute pona répondre na motuna naye na 1 minute mususu na zoye bisayo ozanga soni yo na autorité morale na yo monsieur Kabila Kabange bobonizo awa boboni fikini bo créer kingakati mbongo anekenda kwa wapi bo créer kingakati kingakati weza na kurana mai nyose ezali na kati olelo yo na autorité morale na yo mpechi bozo kenda kana kingakati kobina komataka na bavion ezali kuna bo mata bozo sala ba jemba bozo sauter bozo sika ba congolais et ozo zwa Kabila wana oya ko comparer na Félix ozo zongisele bilenge ya ba congolais ya programme ya 145 territoires monsieur vision nini bokota na ngona kati ya pouvoir bo uta wapi. Est-ce que Kabila azalaki na vision mboko yo? Soki tokendaka na ba élection l'air muze akufaki. Congolais ni nakokai kotiela Kabila likasa na yepo Kabila leka na mboko yo. Usto ozo ya koseka ba Congolais. Nazo chite siko na motona na yonde kozulu. 1 minute wetikalaki. Otangeli ngai bande kwebele. Ngai na moni na bande ko yo tangeli ngai topesa bango chance. Bande ko nyonso yi to pesa bango chance mobali ya malonga bunda sur le terrain po basebele so to côté le okoyoka wo msusa lobi batangi ngaite to luki division mais awa mobali banga na yo ba s'il te plaît atikali na 30 secondes 30 secondes s'il te plaît mobali ya malonga abima na terrain abunda lokola mutu ya malamu ville province ya Kinshasa ezo sengela mutu pona botete uto pona mulai pona munene na ete ezo senga nini ezo senga mutu oyo akoya na vision ya Kinshasa muntu azoya pona kosala ba pratique eke muntu azoya azoloba mingi te muntu akoya po bayemba kaye na ba musicien te muntu akoya te po abanda kotambola na sport ya mituka 8-10 non tozala besoin na muntu akolata boîte na makolo muntu oyo akolata combinaison pasala na musala puisque na Kinshasa lelo le bako mabe tozalaki na yango tosala un gouverneur
oya solo la kate oya mbakate ba burgomestre na téléphone a solo la na bangote akitaka pe na ba communauté pour atteindre la condition ba commune o ba burgomestre bazali ko travailler na yango proposition mususu balongo la système ya kozanga ke ba burgomestre bazanga misolo uto bazanga salaire na bango esengeli ba déterminer salaire ya burgomestre tango botiki burgomestre sans salaire. Est-ce que le bourgmestre doit travailler ndengeni? Alors, il travailler na tracasserie na kati ya commune na ye. Akolinga banda koteka ba place moto acha ba cabine publique. On répondre ngaité. Nazo répondre yo. Ah, 10 secondes. Lelo na kati ya profil oyo na kotala ndeko. Lokola de oka songo. Na ça clair. De oka songo. Nathalie. De ba pesa chance na mwana mboka de oka songo. Merci beaucoup. Ouais. Mais aux appréciés Vinicius, l'obin a lundi match à Real de Madrid, Séville. 1-0. Bien Modric. Coco Modric. 1-0. Vinicius, il y a apprécié proposition na hier. Vinicius, émission ça le rappelle pédagogique. Pour redorer le blason terminé de Kinshasa. Un gouverneur face à un programme mini, face à la vision mini. Merci Nayo. Toilettage, aux ongi. Mais tout est un sujet. Mais là, bah, tout est un sujet. Ngana bimarate. Ndego machine ma politique a eu risque. Yani. C'est un grand risque. Yakoya ko débattre nangai sur politique. Ya Kinshasa. Namoni aza courageux makasi parce que mingi bazoka risque côté. Ce qui a vu yango c'est-à-dire qu'il est vraiment comme on a d'autres occasions pensana ou pensa alors que puis mezali c'est-à-dire kakutani na moto yo ya yebagite. Ndeko nanga lobi ozo corriger ngai. Merci beaucoup mais yoka yo moko ndengo bandaki yo mtungo corriger ngai. Olobi candidat ezakate na français ndeko nanga. Tolobaka candidat. Donc ngane na bandi ko corriger. Alobi candidat yemwa yebibo song saboyoka c'est-à-dire que c'est une langue oyo ya botama nango kangamena na munoko mon cher Lugo Longola yango auti koloba alobi moto ko na Kinshasa la tabwato te bot. Donc omoni ngai nde na bandi ko corriger yo c'est-à-dire que banda pe ko yekola na lo poto tango zoyaka na moto lokola ngai. Ndeko na bandi ko ebisa yo à titre comparatif. Surtout on te banda ko comparer. Moi j'accepte que Baloba Kabila Zamabe. Oui, moi j'accepte. Mais apporter quand même les éléments en étude comparative na Tshisekedi. Tout ça là, comme ça total là, si c'est vrai ou c'est mauvais. Comme ça total là na kozala na faute na ozana raison. Tshisekedi mbokele ki kilo papa. Yoso yoka président de la République alobi ngana tunaki na ngai kaka ba juriste. Ba juriste nde ba bisinga ba lobi ba article 110 wane lobi et tel ici que chef de l'état za la constitution te. Mais si il y a zone nga koloba na ngai yawa on dirait que Tshisekedi a la constitution. Non Tshisekedi a constitution te. Bon sambulo Tshisekedi azo sala Kabila sala yango te atamukolo moko. Kabila tsela sala yango te. Yoko tangela ngai président de la République alobi ba maka soko kei président de la République makambo milembwe na yebi na ngai te salaire na ngai salaire na weza la raboni na yebi na ngai te yenyo soye baka na ete ba dollar so matandanga ni na yebi na ngai te wana botu na ba gouverneur aba batu na yembo M23 yaki solo mais ngai te za kamkono. Vous jouez avec l'état vous autres. Vous jouez avec l'état. Ba rebelle ba longwe ba yeti awa yo chef de l'état yebite et puis on va informer que bazalia o sala kiti bavanda ki na fait ya nani ba voyager ki ndenge nini ba yake wa ndenge nini ba service de l'état zalaki wapi ndeko tu es un peintre politique yo ozo bisa ba nieteri. Comment expliquer yozo soutenir chef de l'état modèle wana azo ba nete entrer na sortir sur le plan sécuritaire. Maintenant ba M23 ba yaki batei accord et ça limité ba signer ki ba accord soma na ville à Kinshasa ndiko na ngai oza jeune yo moko lobi na lobi mabe pona diabanza mais batuni yo nani na kata liste wana oponi diabanza te mozanduki ngala kanisa ko pona diabanza mutape perdre mais yo poni diabanza te diabanza mutayi de pesa e ya ide pesa oponi yete ya poni de okason oponi de okason bana kaka ya ide pesa na lobi na yeboe diabanza za jeune lobola yo ozane likamuni
Donc yo za moto moko kaka batu ba mataka yo moko se proposer te d'être za yo ba dia banza na batu mususu. Ça montre le niveau de ti de bozana ngo eza nango malonga te yango yo kamé ba ministre mususu ba involonté. Ola ko ba une volonté la bi involonté. C'est ça l'IDPS. Likambo ezaliawa likambo ya ville ya Kinshasa nde na utugo ebisa yo. La ville de Kinshasa a l'unique problème. Problème soko tali ba critère oyo ndeko na ngai atangi ya machine ma politique. Na moni orevaka kokutana na ngai mingi pelelo ozwi chance wana okutani na Yesu na matière politique. C'est le grand cerveau en termes ya ba débat politique okokanga ite. Yango na ebisi yo boy. Ba misala oyo ba critère yo tangi soko tali yango bien ekokani na critère onga na tangi. C'est que yo sale lokote répéter onga na lobato. Nga na lobi na yo boy. Aussi longtemps tokozaka na ba autorité na mboka na biso ba yemba ka na musique ko pesa ka ba bise en public to boy te ko pesa mama bise papa mais bise tamba lobi banani baloba ki pesa bise za population pesa mama bise o pesi bise ah bien to sepeli papa linga ka mama mais tangu siko e bali ba yeba ba tio test ko yeba est-ce que papa linga ka pe kolo pesa kasi kiti $100 kuna dollar okitate. Bon, chef de l'État, alingi mwasi na mingi, to alingi l'État mingi, to alingi biso population mingi. Ndeko na ngai, tala ndeko zotuka. Bon, que lo sokomola anti-inflammatoire, o melande ko zulu, o komema ngambu mgomususu. Parce que tala ndeko zotuka wa, on dirait que autolia fufa moto. Moi, je suis en train de te dire, je ne suis pas du PPRD mon frère. N'est-ce pas un PPRD? So que question PPRD, zela PPRD. Ngai nazali moto ya Kabila forever. Ezali structure ebotami na 2019. Félix est déjà président de la République. Donc ce que ça n'a pas question, est relatif na gestion à Kabila non PPRD. Zela ba PPRD tout. Alors Vinicius, Kinshasa caractérisé, j'ai déjà posé cette question au chef de l'État. Kinshasa caractérisé par le phénomène Kuluna. Kinshasa embouteillage est belé, transport pas si les Wewa font ce qu'ils veulent. Kinshasa caractérisé par inondation. Après la pluie, c'est le mauvais temps. Kinshasa va caniveau boucher, Kinshasa dindaka. Après chaque moula, Kinshasa bosoto, Kinshasa ils ont lumba solo. Opération qui dit peto un bilan largement négatif. Kinshasa banzela. Natanga yi banzela wana kute bele babenga babi na bosana ki nyangwe, na bosana ki Kalembelembe, na bosana ki Kabambare, na bosana ki Kasai. Alors, un gouverneur qui va arriver au mois d'avril à Kobandawa parce que Kinshasa est confronté na-ba mikakatano ebele. Merci beaucoup. Yaliboso gouverneur Ogoya Sika. Programme né Yaliboso abananango kokangisa ngobila. Eloko Yaliboso fa bananango kokangisa na ngobila. On a besoin de batonio so ngobila sali na bango mosala. Yami bale na banda ki TV. Yaliboso akangisa ngobila na batonio so sali na bango mosala. Yami bale a vérifier bongo no so pesa ki ngobila asali na yango nini. Alors Yami Sato abanda d'abord ko bandana e etali zela. Abanda na kotala o etali zela ko banda ko bongisa zela. Azwa eloko moni fulu. Ba député provinciaux bato lukato sala loi moko oyo koma ke fulu comme infraction. C'est-à-dire que même fulu na yo moko ya lopango na yo bakuti obwati yango libanda on vous arrête. Bakuti pe chef moko ya l'État na ba bureau na yo to liboso na yo ba fulu na banini bakangi yo. Désormais comme que kokire terrassé et comme pe infraction, c'est-à-dire que olamuki na tongo l'État zole kana kota la terrassé na yo, est-ce que zali propre to zali propreté. Et bon salongo chaque samedi na ezala. Salongo o wana babenga ka salongo te. Salongo ya biso ezali ke kanga na yo yaka fungula ka 10 heures. Policier le kana a kongola 500 basangisa ba pesa ngobila contribuer pa ya IDPS po ba vandisa ye na bokonzi. Fueba mutu moko tazo pukanisa ke salongo linkola kisa ko fungola na 10 heures te eza ko kombola ko bongisa ko zo basalite ko longola ko kende ko tia ye ndi musala ya salongo mais bango salongo eza mabe mais ndeko Zulu to kende pa itozonge pa ngana lingi ndeko soka zuye ya noawa abanda ko répondre nga atuna ngai a répondre nga na mutuna o ndeko na ngai politique ya chef de l'État sur l'assainissement ezali nini
ya union sacrée. Union sacrée tant bakoti na bokonzi oyo bazalaki na politique nini pour na assainissement ya ville ya Kinshasa. Chef de l'État lobi boye alobi makambo ya banzela réponse au chef de l'État zongela ki na mutuna na yo alobi makambo ya banzela ndebo zomona oyo ba société bazo sala misala nde baza sérieuté comment zele ko salema 10 ans alobi yemoko alobi na yebi makambo te mais avec 10 ans d'enzele fo women mais ndeko Zulu chef de l'État yemoko azola babaza sérieuté banani bazwaki bango ministre ya union sacrée. Ministre union sacrée a travaillé na vision nani ya chef de l'État. Yo ka niveau chef de l'État tozana ye. Baza sérieuté est-ce que kangi bango. Baza sérieuté, baza en liberté pour na nini. Wana bakoyebisa biso te. Chef de l'État lobi justice ezobela. Soki chef de l'État ye moko mokonzi mboka alobi justice ezobela. Bongo ba mama o tozo sambela ba mama bi pupula oyo. Tozo ko sambela kana ba tribunal na ba parquet o tozo keno ko assister. Ba mama na ba kolo ba nini. Ce qui chef de l'État hier alors sentir que justice est à recouvre. Bongo ba mama ya bato, ba kino e bazo de guerre pire. Bato bazo kemba inutilement. Ba mai ki mukeba i baza na prison inutilement. Bango ba koloba nini? Moi ça mukeba ya koloba nini? Ya ki paramoto koloba nini? Ya Salomon Skadela a koloba nini? Ce qui chef de l'État hier mo kazo reconnaître que est à recouvre. Donc ezap kotali ça été tozali na chef de l'État na biso azali entouré na ba juriste oyo na yebite basalaki droit yango na izame basalaki yango na IBTP ba diplôme yango ya droit bazwaki yango na auto école 15 to bazwaki pena diplôme na ba université batangisa ka droit. Merci comme ma chef de l'État des erreurs en erreur et puis yemoko albi etalinga ite ba débat wana etika la pona ba juriste ngai na sauver be nation pambate toza na état de guerre. Pour un chef de l'État, état de guerre et la ici, violer la constitution, étrangler la constitution, tambola la constitution, saboter cours constitutionnel, salomoter mani, machine ma politique, au lieu de machine ma intelligence, avec une machine ma politique. On a ba machine, tous on a machine yanguba, na ba machine, tous on a ba machine oyo, enik sarabandika, na ba machine, tous on a ba machine oyo, etangu saraba moto, c'est-à-dire il y a dans ce machine nini. De ko changer combo que de ko zo machine ma intelligence merci de ko zo machine oyo ma politique te machine ma politique za mabe merci Vinicius combo malamu nzoka merci Vinicius l'un exemple ya machine ma politique tengana kipe lobby pendant 6 à 7 minutes te 6 minutes 7 minutes machine ma politique a dérangé à tabukete a lobby à tabukete aza conscient que babomi ko kolobanini te Asa conscient na kozala no mayele soka bandi ko loba soko déranger ye na kokata yo machine ma politique oyoki yo moko neto Vinicius alobi titi asa soki baby ezabino idepes. Merci beaucoup ndeko Zulu na base ki ndeko lelo azana difficulté makasi lelo il faut pas tout bazula nde na bandako ata na kinga kati ya kokota esute puisque awangani Kabila. Mais or, alobi ke naza kabiliste te na ana PPRD. Mais or tant que tozotala, soki obengi Kabila forever, élection. Autorité morale na bango sans Kabila, junior ne peut pas vivre te. Et ça, association ezana kati ya PPRD. Ou allié à PPRD. Tala siko yo motambu lelo ndeko azana difficulté ya kobeta lelo na kati ya terrain. Ya kanisi akokutana na bato ya mesana kokutana na bango po amona moya ko dribbler bango lelo moya leka ezalité ndeko ozala difficulté na tunio mutuna na yebisa ndeko Zulu atunela ngayo ki na 2013 accord obo signaki na ba M23 aba accord nini okimi déjà kana za poto PPRD so kutani na bato PPRD tuna bango mi répondre te zala na kimia comment wana comment pas usa papier comment Yami Balé, Oyokinde, Ayakina Kajosha. Lukuta, Lufunu. Jabanza Yibaki machine. Tala, l'air na lobby, démontrer. Akimi Balamo, Ote, si vous avez Jabanza Zamo centre, yo machine, fallait soutenir, pour s'échapper, ou à la poids, Mabayo, Montumalamo lobby. Yekaka, Lelo Kaka. Comment on a la patrie pour répondre de ce jour? Ndeko, Namoni,
Aux la difficulté belé. Tango aux le banangai qui tango bazo benga candidat. Ngai na za villageois disant. Et Moulouba. Mais respectez les Français. Non! Français za villageois té. Makoso kana. Qui est villageois? Non, Makoso kana. Candidat. Makoso kana mi. Un peu du respect. Un peu du respect. Bakani matin. Boîte candidat. Bakandi ango. Tokeko Nazali Kassayan Moulouba villageois du sang. Émission Zana Lingala. Il fallait oser les langailles, ceux qui toquaient la débat français, on va nous corriger. Zala na kimia, toya tola kisana niveau te, apola kisana bitumba, il y a analyse politique. Ozo kokate. Ozo mona kozo kokate. Ozo me la pema. Ozo kokana le logo mokote. Puisque on mesana na ba démonstration au salaka lokola yaba o monisuki leader nano wa matite po banda woyemba. Batinda ka ba pipiyu moko boy po ba sala balance ya instrument. Nde biloko misala ko tambola na ngoli kolo plateau. Tangu leader akomata ba ko mono li suspect. Lelo se retrouver que o lakisi pesa bo tauna yo likolo plateau. Poso ko kana yo na iloko mokote. Sala na maîtrise. Yo ko ya ko corriger ngai te na langage, uto na lingana na ngai tengama, o bando corriger ngai lelo. Ou soit to longola ngai chiluba lelo, lingana na ngai chiluba ocha ya yo. Oyo zali koloba ou soit ya Équateur, botoko kana. Non, jamais. Hein? Ils ont un sujet. Oza na difficulté belé, il faut boyer ko la politique puisque ngara uchiko mona yo kaka mikolo yo kaka ndongo botami ozoya ya pe bachaka tout consort mais ce qui totunio ba 2018 2016 na yebaki yote na mona yote na bakati ya zonga na sujet tozongi na kati ya sujet pona koyebisa yoke elo soki bazolo baki monto abebi se Kinshasa et Ali Félix mais Ali Lukuta batu babebi simboka oyo Kinshasa et Ali Kabila na PPRD pona nini série ya Félix oyoki quartier nini botani bapesi yango kombo Félix Tshisekedi batu batonga banda kwa désordre mais série na bango ya PPRD nde toyebi ba quartier bon vent oyebi oyoki ke baso tonga kuna lupango place lupango ba oteka 100 000 bango basoma na 200 000 mais machine ndeko baso to bila kota union sacrée machine ma pour ndeko nazoya ndeko sulu nazoya ndeko nazoya nazo yande kozala na kimia ndeko zulu nazo répondre na mituna botika kolia nga minute na lobi bien batu ba bebi si Kinshasa ya Ali Kabila na PPRD puisque ba yakana vision ya Kinshasa te pona nini ba bebi si Kinshasa basala ki yango ezala ki ville province ya Kinshasa po ezala na nombre ya bato bazabo lelo soki batu batondi na Kinshasa eza mauvaise politique ya PPRD o memeka kibiso na sommet ya mboka nde batu bakimi ba province ebele baye ko batama na Kinshasa pont Lwange zela na kimia batu bayaka Kinshasa bazaka ba hotelaki pont Lwange te batu bauti yao Kasangulo zo katsa zo yao batu bauti Luozi bazo katsa bazo yao batu bauti Chikapa bazo yao awe saka batu bautelaki pont Lwange na yo ko uti mbushumari na utaki ngai ni kutu da yaka na boîte bato kutu kufela biso 1 mois pour ton information ozo matière oyoki na yaka na sala 1 mois na bato na nzela koya koluka ya via kimwana mobali ozo landa ngai merci na yebi ozwi po ozala na kimia otumisanga chuti mais mauvais politique ya Kabila nde salike Kinshasa itonda tala Félix siko programme ayi nango pona ko dégager Kinshasa iko bongisa Kinshasa tokei na programme ya 145 territoires de façon que to banda ko bongisa ba province na biso tozala na ba hôpital ya malamu ba centre de santé tozala na mai tozala na courant tant que tozala na courant na mai ba province na biso do développer et ko sala ke batu bavandi na Kinshasa awo o bazana misala ya ko sala balonga bazonga na ba village na bango ba ke continuer misala puisque loko kimisi bandeko na ba province ezalini courant ezate mai ezate ba hôpital ya malamu ezate yango na batu baye na Kinshasa baye ko tonda penza ebele na mais machine ma politique osaka na maloba Kinshasa ebebi pona mauvaise gestion ya bakambi ya Kinshasa te ebebi pona batondi ebele na Kinshasa oui ebebi puisque lelo lopango o ezalaki yango moko ekomi bakaboli yango 4 parties puisque tango ça de la charge na lopango ba calculer ki famille saki commissionnaire abanda kuna plateau yazo ko tikoloba makambo ko morceler ba parcelle non to ça va téléspectateurs s'il te plaît s'il te plaît Kinshasa ebebi mo batu ba ebele s'il te plaît comment
tango tozokuta lopango moko oyo ezalaki famille moko lelo lopango wana ekomi na 5 familles batongi mpe bandako ya 4 niveaux 5 niveaux 3 niveaux mai nyonso wana busoto nyonso wana ezokende wana mais canal oyo basalaki liboso wana bakalikilaki bayebaki ke canal oyo ekomema mai ya parcelle oyo yango moko bandako mpe na ntango ya kala wana na Kinshasa ozalaki komona ke bandako ebele ezalaki ntango ase mais lelo ozomona ke moto asombi 3 mètres sur 10 lelo akei likolo atongi même likolo ya caniveau. oui mais lelo difficulté toza nango ezali na kati ya Kinshasa tozozwa bato oyo d'abord balingaka Kinshasa te bafandaka na Kinshasa te bakendaka kovanda na poto ye moko aza na résidence na ye na niveau ya nini na niveau ya poto ntango aza na résidence na ye na kati ya Kinshasa mwasi na bana na ye bazovivre na poto c'est que ye Kinshasa ebeba te aza kuna te puisque lobi samedi akomata na ye akokende na ye na poto akende kovivre vie ya bamindele oyo eza kuna problème ya Kinshasa toyana bato d'abord baza tolingi kozwa bato baza na volonté bato bakoya na rigueur pour gouverneur asala mosala malamu ezodépendre d'abord na député provinciaux bakorrompre bango te na misolo mpo na minute oyo bakomi kokalkule badepense basalaki alobi awa na minute oyo baza na cope eza kaka babengi misato bavandeli kote point transport na bino eza 20 000 à chacun nga naza mpe candidat gouverneur mosusu bakomi na 50 000 oui okomona balongwe wana mosusu mpe abengisi bango na macampagne nga mpe naza candidat gouverneur ndenge ezali boye bosoutenir nga transport na bino eza 20 000 c'est que badepute provinciaux bakoteli cope bakalikile siko dépense basala balobi awa ngai peuple nini dere nazali kodepense bambongo na nga nazomata bambango na ngai peuple azalaki wapi le problème ya Kinshasa tant tokozala na badepute responsable te provinciaux Kinshasa kozala toujours inondé et mabe salité tant tokozala na badepute responsable oyo batelema oyo basanctionnaka oyo bakontrolaka gouvernement provincial yango nde kosala ke Kinshasa esala nini ekende liboso tomoni na bagestion DGRK balekia na bapano na musique bofuta mpako bato bazofuta mpako wana ezosala mosala nini mpako wana est-ce que na gestion ya hôtel de ville est-ce que batikali koyebisa biso ke année oyo misolo ekotaki wota tosaleli boye oyo etikalaki ezalaki boye totikali komona yango te tovivre kaka muntu ayaka na bureau aye 15h abimi 19h soki akoti mpe kuna azodiskute biloko ya bakrist oui biloko tovivre yango wana muntu aye 15h na bureau akoti na bureau kuna azodiskute ole atala badossier ye azotala bayeli ye biloko ya bakrist azotala c'est combien teke tozwi bakopera au sommet ya ville ya Kinshasa muntu azogere baentreprise na ye privé na kati ya Kinshasa seke asali basociété na ye na kati ya ville ya Kinshasa soki ye na DGRK okomona ke ezali na libota moko ekolo moko oyo ezali kogere toujours DGRK okomona ekolo mosusu te soki okuti ekolo mosusu okokuta bato moke okokuta bakongo moke okokuta baluba moke bato ya este moke mesiko tribi wana oyo ezali kogere DGRK wana euti wa nani asali busoto wana combien tomoni bacontrôler un ministre provincial na ville ya Kinshasa ou soit ya sécurité ou soit ya finance pour te contrôler bango to bagé yo ezani ato vivre ba spectacle ezaka ke succès ezaka ya koyeba ke oya lataka bien achaka ba musicien boy c'est que bo créer un parti politique ou ezali na vision te vision nango bacheli na misolo ya ville province ya Kinshasa ba théâtre oto moni oyo toza na besoin ko mona yango lisusu te to na besoin tozo ba responsable mboka oyo eza mboka ndeko Zulu eza mboka na ngai eza mboka ya ndeko toza na ye en face ezali kala mboka ya Félix Tshisekedi akoneka merci batu bakotikala il faut tozo conscience ya kobongisa mboka na biso lelo bato bamona te Tshisekedi akotikala nzambe na pouvoir non Tshisekedi lelo akolekesa ata na ye azosala oyo esengeli kosala merci machine ma politique te ekozala toujours difficulté merci machine ma politique Vinicius c'est là au lieu ya kodévelopper Kinshasa po tolinga te Kinshasa ekufi là il faut tolo bango ce n'est plus Kinshasa ya kala o biso to ebaka o biso to ba kinwa ngane grandi akini Kinshasa ya kokufa au lieu ya ko raisonner ndenge nini ya ko développer Kinshasa au lieu ya ko raisonner ba projet yokuna président assemblée professionnelle ya kala chaque dimanche na église na yo
Moyibi nani okanate nani. Yope kuno songise lié. Oyaki Kinshasa na âge à 13 ans, aux enfants n'a pas noko na bino na bandal. Tala ba théâtre o to vivre na Kinshasa yangona. Alors, ndeko moko komeli biso Chess Konvula lobi ndeko Zulu. Chine ezali na population koleka Congo. Tala ndenge Chine ezali yebisa machine ma politique. Voilà, na yebisio ndeko Chess Konvula lobi Chine ezebele koleka Congo. Mais tout tala ndenge Chine ezali. Alobi na yebisa yo. Je crois na yebisio. Chess Konvula na komisi message na yo et pas ya machine ma politique. Alors, Vinicius, machine ma politique a été que brosser tableau sombre ya Kinshasa. Il nous faut des dirigeants compétents. Il nous faut des dirigeants au bazana souci à Kinshasa. Est-ce que cet oiseau rare a manqué à Kinshasa, Vinicius? Merci Nayo Kulutu. Oiseau wana rozangate, nazo répondre kasi. Nazo ngelande ko machine ma politique. Na o alobi tobi mana sujet. Nazo bimate nazo répondre oiseau rare. Oiseau rare azali. Ndeko machine ma politique. Je vous rappelle ici, Ngobila Zali membre ya Union sacrée de la République, de la nation. Yabino. Soko yebo. Soki Ngobila nandenge yozolo bake DGRK ezabeka ka nekolo moko ndeko na ngai esoke na présidence ne bandeliti na suka oyo ke kolo eza kuna na kati yo na yote kuna koloba te ndeko na ngai. Pourquoi bukumona ka mabe kake pa ya batu misusu? Non, ozolo bake surpopulation de créer salité à Kinshasa ndeko na nga pona ni kokosa boyeko. Yo kanisi Kinshasa to Congo ezali le pays le plus peuplé du monde. Non, tika kokosa batu ndeko na ngai. Et puis na rappeler yo ako ebisa yo buyoka tika ko bibisa moto kebelo kosisa mai na nzoto ngai nazali moto na PPNT tamso yo kakate oyoki, c'est-à-dire que nazali moto yo aena Kabila forever botami na 2019. Moi je suis kabiliste par valeur papa. Nalia mbongo Kabila te. Nasala na Kabila logo moko te. C'est bien dit. Par contre, revenons au sujet, c'est bien dit. Moto zotanga o. Bahati o bozana ye. Kabila te. Mboso bozana ancien rebelle. Kabila te. Nani o bozana yo ayuti pa Kabila te. Revenons au sujet, c'est ce que les téléspectateurs demandent. Oiseau rare. Oiseau rare azali nani? Na bamboka nyonso quand il y a un village biso to kona bamboka soki eloko moko kwei ya makasi zolekela bato nyonso balukaka moto oyo homme solution pour régler un problème. Ba oiseau rare utaka wapi? Oiseau rare ko utaka jamais na union sacrée. Oiseau rare akobima be soit na ba corps scientifique. Parce que bato ba oyeba te na mboka na biso eza na bato batangi assainissement bazana ba thèse ya ba assainissement na Congo bazali. Par moment na ba pays mususu ya ba Europe ezalaka soki situation lokola ba biso ba imondi c'est la tebo. Ba ke penza na ba université ne mona wana ba luki professeur mo watanga bosoto na kolongola yango bazali. Ba ke ko luka corps scientifique aza politique te eloko te bazui eloko l'expert ba lubi yaka. Kambela biso loko lo en tant qu'expert loko lo tanga yango silisa yango. Oiseau rare azali susu nani? Oiseau rare azali moto oyo azoya ko travailler sans dictat politique. Moto ba ko chaka politique na moto te. Soki Ngobila bomi pe mboka oyo entre autres c'est aussi ma cotisation à IDPS. Nande Muke Ngobila même $50,000 abuki ke ça l'état même bango. Oh. Ah oui. Kazaka oyo alati oyo bango ozomona oyo mikolo no c'est pas Ngobila babeti kiker na suka pesi mombo. Mais comment expliquer bango moko ba miyindi bango mikobelela na ba miyindi? Ça ne se fait pas. Est-ce que Ngobila était libre de travailler? Toko condamné pe mutu non? Peut-être il était étouffé. Il y a zoloba que Godin po yazali mabe a recadrer pouvoir ya Ngobila te bongo mboso. Parce que Godin po ya ko recadrer pouvoir ya gouverneur. Même si on a sa présidence à l'Assemblée nationale, Moussa n'a pas recadré pouvoir à chef de l'État. Est-ce
est-ce que mboso sali yango? Non. Est-ce que Bahatia sali mosala ko recadrer pouvoir pour que ba dérapage ça le matin? Non. Mais ce que Godin Poy atali sakaba verse na bilamba na ye. Mais mboso pe biloba lo bana perçoit. Nous sommes bon sangisa na bonne ko ngai. Tango koloba makamu ya bato baza ekolo moko. Kokolo belango te pa na bino. Etienne Tshisekedi na bombo ina ya atikala jamais côté secrétaire général ya IDPS ya Muluba. Après sa mort, ne baluba bakoti. Biso, c'est-à-dire biso baluba tokoti. Maintenant tokoti gestion IDPS za ndengeni. Alors bela pata gestion IDPS. Ba combattant bazaka na sans été. Mbwa mikolo nyoso. Na limete mbwa mona na kasuste. Ba kutani na mbwa bakolanda mbangu bageli ya kuna. Mwolanda mbwa kuna ezate. Pourquoi? Parce que batwana misala ezate. Mais si ko yezo ya kolobawa ba makambo zo ebanete. Yoka na bisayo bato ba mema désordre na mboka oyo ezalaka IDPS. Même la guerre à l'est, c'est l'IDPS. Yoka na peso schéma monté. Moi je suis un ancien de l'IDPS à voir yoko né grandi là-bas. Yoka na peso schéma monté de Gozulo pesa 5 minutes. 1 minute. Tozali na 2001 Ozolanda Kabila comme président de la République azalaka na armée ba bengi FAC. Ozo comprendre le no ebisayo. Kabila président awo. Ba rebelle bozana bango lelo ba ancien rebelle on a sengaka ba ke loko solona ba nouveau basilana bango nde bayaka na dialogue intercongolais tangu baye ba imposer Kabila wazaki président de la République que esengeli to négocier to sala dialogue Kabila ndimi dialogue na côté ya gouvernement soko e bakate moto azalaka ko représenter gouvernement congolais ezalaka Vital Kamerhe ozolanda. Maintenant, côté il y a opposition na bato bazako ko négocier en tête des alaka IDPS. Basalaka association structure moko alliance de sauvegarde de dialogue intercongolais. Na kati wana IDPS azalaki, MLC azalaki, RCD azalaki. Tous les rebelles là bazalaki. Tango ba yeba sengi na Kabila balobi ndambo ya bato ba militaire bakota na armée, ba civil bakota na ba institution. Ce qui est le guerre ezaka Kabila papa. Bon IDPS na dialogue intercongolais. Alliance asalaka. Okotanga ba membre bazaka na kati. Ba membre c'était des rebelles. Pardon na souci. Ko détourner biso sujeté. Ndeba yaka lelo bakota ndeba na bango bazana est. Merci. Alors poto souki sana yo na likambotali makambo ya ville Kinshasa. Parlons projet. Projet à Liboso. Quelle solution pour Vinicius? Solution à Liboso na zo ebisa. Ya liboso ezali na kosenga na mokonzi ya mboka a nommé corps scientifique. Si par pour un moment oyo a s'imposer à luka corps scientifique moko a nommé wana. Non. À défaut, il va violer la constitution parce que le gouverneur Abimara pas majoritaire. Abimara na assemblée provinciale. Bazali majoritaire. Lokola bazana majorité. Il faut n'écouter au benga ba député profession na bon sens. Bawana sokeza na eloko na ko bengela bango ezaka bambasu na ko bengela bango lo mususu te. Bambasu bapanzi ba maladi ya nzokondezo bango okinde kozo tokate likolo na bango bango ne babomaka mboko yo bango ne babomaka yango est-ce que ngobila linga kozala gouverneur mboko yo mais ba député profession ne ba memela biso malero. Alors bango na sengela bango à part bambasu ba maladi ya nzoko ba maladi ya mitu na ba inondation na bandako na bango na sengela bango lokote. Le chef de l'état lokola dans la majorité il a le pouvoir ya kobengisa muto moko corps scientifique a lui postuler à l'ebino le corps de majorité bon voter abimi s'imposer. Oui, abimi maintenant corps scientifique wana ba pesi ville à Kinshasa a gérer le la politique mais a gérer le la scientifique pour nous trouver ba solution. Ou dans le cas contraire alors le chef de l'état a nommé ngai na banana pe ko salaire te et loko moko te na boko la bandeko yo po ya yaki na boatu to luka moyen billet d'avion kita baba na koyaka suna ba boatu te et loko ya mibale pour na ville à Kinshasa e bonga ya mibale ezali ke recette ya ville à Kinshasa ezala géré par un gouverneur te to sala na clarité obiga mwana moto moko futaka 1000 francs je crois ou 500 francs calculer le nombre de motards à ville à Kinshasa par jour ba coûte combien. Ce sont des millions et des millions de dollars de francs congolais quota. Mbongo wana kendaka wapi ndeko azotoka walobi ke gestion en ville à Kinshasa salemi mabe alors que gestion en ville à Kinshasa salemi mabe ezali siège à institution et si ka chef de l'état azalaka et si ka gouverneur azali membre réunion sacrée azalaka
soko tuni chef de l'état yo tunage mutuna toyoka ite na yebi na ngaite biso za na chef de l'état moko kombo na ye na yebi na ngaite merci chef de l'état na biso kombo na ye bana mboka bokanga na yebi na ngaite merci na matinde ngani na yebi na ngaite M23 yebi na ngani na yebi na ngaite sanité na mboka ngani na yebi na ngaite merci chef de l'état toza na ye merci. Alors on va terminer. Machine ma politique na Vinicius na peut sabino le mot de la fin ngani proposition pour ngani vile ki tsezo kufa esala nga pasi pour ngana kino na ni machine ma politique yo suki sa émission bolugele pena mai papier musor pamba te yo suki sa émission une minute na suki sa une minute message à espoir pour na vile ki ça parce que vile ki ça ko tika la rabo été OK message à espoir pour la ville ya Kinshasa na kosenga na baimbo ka d'abord conscience na biso moko pe ba congolais ezala pe na otole kana nzela mai ya 20 awa ndeko Zulu population boaki salité ngamo na tala ndenge zo kende na mai ya kalamu oyo kende ko bloquer quelque part inondation au sala melaba voilà conscience na biso moko na pe ba congolais yami balé na interpeller chef de l'état azala chef de l'état okope sa société musalate asali makadam et baby et puis yotikali na yo solo bango lokole loko moko ya muke alors que mbongo ya l'état et bimaki oyebi chef de l'état eska kola nangai na ba service boyebi sa chef de l'état pardon ngana zo banga na komi komona que chef de l'état akosili sa ba mandat na ye akesi sa vie na prison parce que bango ba oyeba na bango te violation ya constitution et pas un chef de l'état. Je parle sous mon serment d'avocat et sous mon diplôme. Oh, on a dans l'université, on va attendre ça à droit. Que violation de la constitution et pas chef de l'État égale à la haute trahison. Même pas le l'autonomie, tu sais qu'il sera interpellé, il sera arrêté. Ba simba yango, ba magistrat ozo nommé oyo kaka ba ko buila yo chef de l'État. Ba sa mission ba ko na makala. Soko zo continuer na biloko yo. Ya na yebité, comme papa na yebité yo, papa na yebité. Nini na yebité, nini na yebité. Lokolo komi boye, faites attention chef de l'État. Surtout dans l'entourage, na ba conseiller na yo asala marketing na poto ayako comme juriste. Nde ba conseiller mabe. Pour la ville à Kinshasa, d'abord chef de l'État a s'impliqué. Yami Balé a nommé corps scientifique. Yami Sato, biso pe population, tous en conscience. Moule beto fongoli dans la nier. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bato même ba venir au solo ba ya biso ya commune à Kinshasa. Ba malé wani soza pembeni na ngwana. Soki ba lambi ba maya moto na ba fufu, ba boaki na balabala. Ce qui appelle aussi à la conscience populaire ya biso moko. Il y a quatrième gestion ya mbongo ya ville à Kinshasa. Balukelango autorité à gestion mosusu. Yami nei pona kosukisa chef de l'État azala ba reconnaître yé na assemblée provinciale kuya un pouvoir direct ya ko sanctionner gouverneur directement. C'est-à-dire que il peut directement baluka to luka moyen chef de l'État a en mesure à sanctionner gouverneur. Merci. Et puis pour na kosukisa parmi ba choix ya kozala ba gouverneur na ebisi na ndeko na ngai soki batunyo na vie tozo luka bato ko bongisa na vie to ko pesa musala soki yo zanga musala babandaka nano na yo moko machine ozane loko te oza pauvre olobeli Tshisekedi mbula mobimba 5 ans koloba ata mokombo ya palais de la nation 0 ngana yo ndenge moko aloko kwa liboye koya tena memona mutuka na suka emission pona yetika yo merci moto na bino ya bato ya ba force du progrès bakende kotika yo me ngana oyo bisa yo bongola motemo zali elenge mbula na yo za mukolo ya kabila tango zali bokonzi oza mukolo ya Lumumba tango Lumumba telemelaka mondele to indépendance oza mukolo ya Kasavubu metala na kimukolo na yo komano muto ajalelo biso tolo bele kolo yo solo bela ba merci Vinicius suka mabe na ko senga selemba ko ko lope mbasu pam changer à partir ya lelo merci machine ma politique conclusion merci beaucoup Ndeko Zulu OK Ndeko lelo azana difficulté makasi ata tango kozonga na ndako Jean-Pierre s'il te plaît il y a une difficulté à to vraiment te bino moko caméra zo est bien caméra zo Jean-Pierre s'il te plaît Ozo na teke yazo like ça vraiment que non yo tamazo peintre politique oyo bagneterie oyo population zo baye yazo tokala na difficulté Jean-Pierre s'il te plaît to na suka to bebe émission te quand yozo lo ba machine a vandi calme
azo déranger ata mokete akutani na zongi sela yependengwana s'il te plaît machine toke na yebi ke akozala na difficulté makasi po atikala kimia po yebi ke alobi na ye loko mokote ata tango akozonga na ndako mama koyebisa yo ke lelo olamokaki bien te nayebisaki yo zelo melatama ya moto avant kende plateau ya welisaki koya débat c'est que biloko nyonso ntango mosusu abosani papier azalaki nango na ndako asalaki programme aye lelo ndeko eza pasi makasi ntango ozobenga ke gestion ya IDPS eza mabe okotangelanga un parti politique oyo lelo na baélection toza oyo aleki IDPS po gestion na biso ezala mabe tango kolongwa na plateau oyo nayebi kokocircule na baplateau soki misato ozwa réponse wana okende korépondre na baplateau mosusu puiske awa eza liga moni biso tolandaka lokolo omona ata kimia naza nango eza kolakisa éducation ya malamu ya parti politique nanga tellement moi association na bino ya forever na autorité na bino morale d'abord azana kimia ko pesa bino te ou soit morale ya ko pesa bino yango nous déranger nga na kolo plateau mais ngai on a zo la kisayo na ola kiso formation kabuya oyo zo ignore kabuya formaka yo omoni ba incendie ngo tozana na mboka kabuya est-ce que makoso ko mususu te kabuya formé ko kana micro champ petit s'il te plaît makoso ko kana micro makoso ko sekate kabuya na formaka ende ko zuni ou bien na ngona micro comme manati na niveau wana merci Tokei yangoko s'il te plaît Tokei merci beaucoup Augustin Kabuya na éducation toujours oyo pesa kabiso pona koyeba kovanda na batu et kolakisa batu idéologie ata na kati ya émission toza bien formé pana flatter ndeko nazoye biso eloko ya mibale tango bengi ke batu bazo uta na bandako bazo kende kovanda na séance ete oyebi te ke place tovandi na yo étouffement eza makasi ebebisaka bongo lokola mutu na yo eza na étouffement makasi ovandaka na séance ete te mpo ozwa mopepe yango difficulté oza nango ti likolo ya plateau malamu na biso mpo tovandaka na séance ete mopepe ezokota biso cerveau ezofungwama yango wana omoni naza na éducation ya malamu ata na débat ya politique eza a cause ya mopepe ya malamu ya nzete na koconseille lelo désormais soki osisi makambo na nyonso profiter osvanda na séance ete puisque nzete eyalaka na mopepe ya malamu efongolaka cerveau ya moto nga namoni ke étouffement na malili ya baplace okenda kovanda yango nde ezoétouffe yo ebele olobi soki lelo tokei na présidence de la république tokokuta ekolo moko mais oza moto olokuta bato bawololi yo directeur ya cabinet chef de l'état aza moto ekolo nini adjoint na ye aza moto ekolo nini okoyeba ndeko moko bazobenga wa meso Jacques Chabani mais ozomona ke oza na eloko ya koya koloba na télévision te tellement oza motu moko kaka boye ya baspectacle oza biloko ebele ozoyeba moyen koklasse yango te yango nde okomata na baplateau de télévision barécitation na yo wana ozoleka nango lelo barécitation na yo eza na esika te tika barécitation soki basi bayebeli yo ke oyaka na récitation boye awa lelo machine akokaki kolekisa yo te nayebi ke désormais banda koluka biloko ya sika oyo koyebisa peuple congolais aza lisusu zoba te yo olekaki na baplateau ozosala campagne ya bon voter chef de l'état te aleka te on dirait oza na candidat lelo chef de l'état deuxième mandat et osala wata soni te ntango ozozonga so na baplateau de télévision batuni yo awa balobi pesa ya yo candidat balobi lokolo yo lobi auta candidat te kimia ko yo kakate candidat te papa français ya baluba te français ya bato ya ba français machine Tokei na yebisio lisusu ba yebisio proposer candidat Tokei moni natangisi yo Tokei papa zana kimia proposer candidat ozana yete ni na opposition so tolobi pesa biso ozana moto ndamoko te mais yo soto tcheo na ville province ya Kinshasa yo bongi zana kimia yo bongi soka nga na komi yo bongi coupa je te dis carton rouge na carton jaune ke yo bongi ngaso na komi kaka lukela ngango fier boso na bongi ebele baso banga ba bi champi azobeta ebele on te critique par les téléspectateurs na koyebisa c'est malheureux na koyebisa gimputu tango zo bengisa machine
bengisa ba Yves Bouya ba coacher sey batu ya boy baza suna ba niveau na biso te ko luka biso ba joueur ya talent oto beta kana bango ko so batu ba récitation oyo batambola na ba plateau de télévision et là on kolobesa télé lo ça la difficulté makasi ata junior mpetch place azali ayebise ndeko nanga osakana et lo ça la difficulté ndeko Zulu pona ko chiter na ko yebisa ndeko ke Ville Kinshasa pona ko chiter na ville ya Kinshasa na lobby ba député bazo conscience bazo volonté Kinshasa eza ya biso Kinshasa eza kitalatala bapaya bayaka mingi esengeli to bongisa yango proposition na ngai ya liboso naza ko proposer na gouvernement de la République poto bongisa Kinshasa malamu to créer pe ba quartier ya sika ba maluku bazamba telecom tozwa ba institution mususu ya mboka ekende pe na ba maluku ekende na ba cité mama Mobutu pesa l'équilibre tokoko zala te na tongo biso nyonso direction moko totali tokeka na Gombe naza ko proposer au moins ata centre financier o batongi oyo bakokai ko cha yango ata na maluku soki bakotonga lisusu biloko ya malamu basala na banzela ya maluku poto za l'équilibre proposition ya liboso ya mibale ngai na moni to pesa chance na mwana mboka Deo Kasongo Wazora, l'homme à la place qu'il faut, Azan a besoin de Motokate, Azan a besoin de Lopangote, parce que ceux qui font na mapango, bato bazotala déjà babiloko yazali ko gérer, na biloko azali na yango. À partir ya bongo na boanya o yazana ba na yango, na sengi ba député provinciaux, pa pesa ye confiance mwana mboka Deo Kasongo. Et kozala malamu libaku ya malam pona Kinshasa ke tozwa batu oyo bakoki koya ko bebisele biso Kinshasa te ngana koloba Deo Kasongo azali bénédiction pona Kinshasa Deo Kasongo azali Moïse pona koya kokokisa pe vision ya papa mokonzi machine ma politique bonjour ndeko ezali nga inspecteur Edi Imbani Waterloo na molongani na ye Isha Imbani mente. Voilà, tout ce pays mingi na émission à lelo invité bango lisusu. Voilà, ndeko inspecteur Edi Imbani Waterloo na molonga ni na Isha Imbani mente ba sepeli na bino balabi to invité bino lisusu prochainement. Voilà, ville ya Kinshasa ezali ko senga moto azali na moralité pe ayebi ko banga respibika pe eloko mosusu ebomi Kinshasa ezali likambo ya vision parce que gouverneur mon côté azokutana na vision ya chef de l'état. Pona kozala gouverneur esengi te ozala kaka mutu oyo ayebana. Voilà, ndenge nini ngobila abima gouverneur ya Kin pendant que IDPS nde bazalaki majoritaire na assemblée provinciale ya Kinshasa. Lelo ndenge tozomona APK ekobimisa gouverneur ya malamu te nyonso baye wana baye bango nyonso ba député baye wana baye na bango ka pona mbongo machine aza na raison eza po bazongisa bambongo na bango ya ba campagne. Voilà, ndenge nini mutu alobi état de droit azolela pona justice ya mboka tokosala nini biso peuple. Président avant ça la communication il faut azala sur na ba secteur oyo alingi koloba pour population ezolela makasi IDPS ezali na posa azwa ba secteur nyonso ya gouvernance ya mboka pe apesa ba allié ba miette oyo etikali. Merci machine ma politique, merci Jean-Pierre Vinicius. En tout cas, merci à vous très chers téléspectateurs, ça n'est donc fini pour la Canal Presse ya Mokola lelo lundi 25 février 2024 nazalaki na sengo ya ko présenter bino premier numéro ya poso pour la Liga, le meilleur championnat du monde. Prenez rendez-vous avec moi lobby mardi 9h15 surtout bani 9h15 à 9h20 bolimbi sera parce que embouteillage eza makasi na Kinshasa on est même obligé à kotika ba mituka na nzela ba nango après yozwa wewa okene po sone zate donc comment okitela mituka na biso toujours wewa po faut comme avant na musala parce que embouteillage moko inexplicable na à Kinshasa. Après moi générique fin, après générique fin publicité, après publicité Issa Longo Kin matin boutique à la malam.